Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ça dépend Bokolanda Ngai. Eza susunga mama patience kalonji. Na yesu liboso na bino moko alelo ko partager na bino message wapi nzambe apesa kinga pe aza ko système makasi il faut na partager na bino nyonso tu bana na ye. Message ya lelo eza tukobela concernant mboka na biso. Biso motu makambo ezoleka na mboka na biso. Nzambe pe alobaka pe azo continuer toujours koloba na yango na osepa tosambela mpo nzambe abanda na biso ebandeli mpe na suka tobondeli longo. Nzambe topesi yo merci yo mokokisi na bilaka yo olobaka mpo okokisaka oba te malamu oyo abongwani te. Nzambe alola na tikita na biso ya partage na bandeko na maboko na yo tiki ete message oyo ekoyoka bango message oyo bolimo na yo interpele bango bolimo mipia bango makasi ya kosambela bolimo mima moko na conscience liboso na yo nzambe na bomoi eke mboka na biso ekangolama tokumisa kombo na yo papa tikete obanda na biso ebandeli mpe na suka olongola nyonso to ezala yo te na kati na esika molimo na yo ekambanga mpe napesa message oyo ndenge esengeli napesa ngo ndenge esengeli epesama nabosana eloko te na kombo na Yesu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe azwaki susu kolobelanga mpona mboka na biso toyebiso tobiki la fois passé nasolaki na partageaki na bino message Nzambe apesaki nga mpona mboka na biso makambo akani kosala mpona mboka na biso pe oyo alobaki ke ekosalema kala mingi te kobanda na mbula oyo ti na badate oyo apesaki 2024 makambo wapi akani kosala na mboka na biso Congo. Oyo bamu bazwaki video wana te okomelanga na kota wana na kotindela yo yango parce que ezwaki pe ba problème ebele. Lelo yango mondio na sepe na sola na monoko na biso moko parce que eza makambo etali bana ya mboka. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe ayaki kolobelanga na journée ya le 10 juin tant tozaki na kati ya kosambela Nzambe ayaki kolobelanga atalisaki nga mokonzi ya mboka mosusu wana oyo biso toyebi mpona kotanga kombo te na boyi mpe video esala lokola oyo wana mosusu wana mokonzi ya mboka na mosusu oyo wapi oyo kombo ezotangama na mboka na biso pa oyo wapi toza na ye ngambo. Nzambe atalisaki nga ye atalisaki nga na groupe ya basoda liboso na ye batelemi farafara ye azobenda bango mpe bazobenda ye azobenda bango mpe bazobenda sikoyo ekoma bazowelana kwa apres ekoma sikoyo ye mokonzi ya mboka wana azolimwa alimwa apparaître kaka bongo nde azosala apres Nzambe ebandi koyebisanga bike omoni makambo ezoleka na mboka na bino motu oyo aza na poste azosala bamanevre azosala bamalekance kwa manevre moko wana mpo makambo oyo elala lisusu ndeka makambo mesana kolala solution mwanaka te ata ndenge nini bato azokufa badego ezosalema me solution mwanaka te azosala bamanevre wana mpo esalama lisusu ka bongo makambo oyo ekundama ainsi va la vie mokili ekontinue ka bongo makambo oyo so ekundama. Donc Nzambe azosenga na biso tosambela mpona mboka na biso tosambela kaka ndenge alobaki na video eleki nde mpe azokontinue kobaki fo totelema makasi tosambela mpona mboka na biso. Et c'était sa journée à le 10. Tant que les 12. Tant que les 12, nous sommes là. Donc, nous avons bandi sur Kolubelanga, les sous. Abandi Kolubelanga pour naïe les sous. Atali singaye. Yes, ko azaki fara susuka na kupeka ba soda sipolo. Soda pe amboka biso kaka suko azomikitisa azosenga azaki en face na bagroupe basoda azosenga bango pardon asimile pena azosenga pena pardon pena azosenga bango pardon image ya moto wapi moto alongwami kwa parce que batalisaki mpe azalaki ye moko azalaki na garde te azalaki na moto azalaki ye moko azosenga bolimbisi
aosenga molimbisi na yango tokontinue kaka kosambela kaka mpona mboka nde nzambe arekomandaki mpasi kontiko bakifo tosambela mingi mpona mboka na biso ya Congo parce que elonga na biso ekowuta epa nzambe ye moko na makasi na biso moko tolonga te elonga na biso ekowuta na intervention ya nzambe ye moko yango moni nzambe azosenga biso totelema mingi tozwa ta mingi ya kosambela mpona mboka na biso Congo. Après tant que comme journée à mercredi le 13 de ce que Nzambe a qui kolobelanga susu Nzambe a kolobelanga atanesinga groupe ya bato moni groupe nde bato bazotama na balabala bazosala marche ya atanesinga su groupe ya bato tozomona na tv bazotama na bamarche ya atanesinga groupe ya bato ebele na balabala tulukwa bato ebele na balabala bongo azobisanga toujours il faut kosambela mpona mboka osambela mpona mboka mpe tokontinuaki toujours kaka kosambela mpona mboka nde sikoyo lelo nzambe ayi kolobelanga lelo susu mpona mboka lisusu nde kote balobi nanga lelo atelemisinga kende partager message oyo parce que naza na posa bana na nzambe batelema basambela mpona mboka Congo yango moni na ye kopartage na bino message oyo lelo ntana bandaki kosambela quelques heures awa nazomona nzambe azotalisanga atalisinga motuka so motuka yango bandaki kokende motuka ezokende ezalaki na ye président na motema mabe na kati na mokonzi ya mboka na biso mpe na kati président azalaki liboso mokonzi ya mboka na biso mpe na nsima bazokende motuka ezokende nango bazosolola na kati ya motuka wana kati ya biso wana masolo bazosola na kati ya voiture wana bazosolola concernant banini baaccord bazodiskute concernant baaccord oyo basinyaki baaccord kaka baaccord ya mboka baza kodiskute popa baaccord après ntango vision esili nzambe azotalisanga solution mosu atalisinga mokonzi na biso azobisanga ke coup d'état azobisanga ke annonce ya coup d'état moko eza kosanonce bazokana basala coup d'état na mokonzi ya mboka donc nzambe azosenga biso tosambela makasi tosambela mpona mboka tosambela mpe mpona mokonzi na biso parce que vie na ye mpe eza en danger. Donc je crois que na moni ke eza ma makambo oyo azwi vraiment nguya mpenza ya kobimisa ngo mpenza officiellement mpenza bokolite contre makambo bato mingi basepeli nango te mingi bakozala na mposa baelimine ye parce que bango bazala na mposaka makambo na biso ezalaka bongo elalaka kaka ata bato bakufi combien moto atelema ata afungola monoko tozalaka lokwa bibwele tokufaka kaka bango batikalaka bango basepelaka donc nde ye mpe atie mpena motu na makambo abike non mikolo vraiment cette fois-ci c'est trop boye vi na ye mpe eza menance makasi vi na ye vraiment ekomi en danger omoni loko nzambe ekotalisanga lelo kobake annonce ya coup d'état eza kosanonce fo tosambela mpona mokonzi na biso Félix mpe tosambela mpona mboka na biso Congo teke nzambe amingonisa atalisa mawa na ye akangola mboka na biso apesa biso indépendance spirituelle oyo alakaki biso. Souvenez-vous na message oyo napesaki wana napesaki dernièrement concernant mboka na biso message yango ezalaki molai mingi napesaki te presque bavision nyonso to nzambe apesaki mpona mboka na biso na année passé na 2021 na 2022 vraiment napesaki nyonso tu bakanza mazolobake tosambela mpona mboka na biso ebongo ya komimonisa ata makambo ya este oyo aloyo ebamaki mpe na kati ya video wana nzambe azobakaka toujours ke biso totelema tosambela mpona mboka na biso donc bien-aimé dans le Seigneur mwana Kongo nyonso tu bisika okutami nzambe azosenga na biso totelema tobunda mpona mboka na biso na molimo oyo bakokende na fond bazokende na fond balati bateni bake kobunda biso mpe baoyo na molimo bisika oza ndeko buka mwa bolongo na yo eya nzambe mpona mboka Kongo nde eloko nzambe azozala na biso yango wana tolelela ye mpona mboka na biso mpe alobi na biso kakosala asure biso kakosala mpe soki toleleli tobondeli akosala
akopia biso pe indépendance wala kaki biso oyo ezaka oyo nazomona nga makambo na makambo ya lobaki na video wana donc eza première pas ya accomplissement oyo tozomema biso vers makambo oyo elobamaki na video wana yo oza na video wana te okomelinga comme ça na kotindela parce que video wana nasalaki yango na monoko bapaya ezwi problème bato mingi baa nango te eza kaka oyo natindelaki ya kotindela nde oyo baza nango do yango moni peut-être yango moni na soko otali baete na kati ya banini nanga omona yango te eza bongo parce que nalobaki na monoko bapaya yango wana ko bango ko ezalaki na bavérité mingi na kati yango wana yango moto oyo na bino aloba monoko mboka nanga abala monoko mboka nanga bana na nzambe totelema tosambela mpona mboka na biso mpe nzambe alobi elonga ezali ndenge atalisaki azosenga pardon vedi soki tosambeli nzambe akolongisa biso soki tosambeli elonga eza na ngambo na biso oyo ekomi na temps oyo wapi oyo na l'histoire mpe na bible mpe balobi ke moïse azalaki na ngomba atomboli maboko likolo maboko na moïse ezalaki likolo mpuna bana Israele bazolonga na bitumba soki maboko na ye ekiti na balongi bango donc biso oyo toza na teni te tozaka teni ya molimo mabolongo kaka butumo toboyela nzambe comme ça bango baza na front kuna FARDC kuna bango mpe bakolonga parce que priere na biso tozosala butumo nzambe wana akolongisa mboka na biso Congo parce que toza baproblème spirituel mpe na kati makambo eza makambo kilikili oyo wapi diable azolinga te mboka na biso ekangolama diable akosepela ntango na bango baza na biso monaka biso tosufraka kaka mais nzambe ayebisaki Moïse j'ai entendu les cris de mon peuple maintenant je suis descendu pour les délivrer donc ngonga ya nzambe mpona mboka na biso esebeti ngonga ya nzambe mpona mboka na biso esebeti nga nakumisi nzambe kati namoni makambo okozabi waw me makambo nzambe alobaki na ngai yango odia na momona deati basini yango esi ebandi yo kaso ndenge ebandi kaka na moko na esikaka bongo singa batembele bango mosusu bakobima na poasa mpe mboka na biso ekokangolama donc toza na ntango wapi ya kosambela mpona mboka bien aimé ce n'est pas pour ye nzambe alandisi vraimen butumo eza kaka lobi alobi azobeta sete ke tosambela mpona mboka na biso tosambela mpona mboka na biso nzambe na biso ayokaka mabondeli nzambe na biso akosala yango nayaki na partage na video moke oyo mpona mboka tikete nzambe apambola bino mingi ndeko kozwa video pardon kobomba yango mpona yo moko te partage yango bandeko tosambela mpona mboka na biso afin ke elonga etalisama parce que elonga ya mboka na biso ezaka na mandoki te elonga na biso ezaka na mandoki te elonga na biso eza na priere nde tokolonga soki tobese babra bao baza na teni kuna ata babundi ndenge nini balonga te omonaka ntongo etanika boli bazobekisengaka azosala manevre mo makambo elala makambo elekanaka bon totikalaka na kati ya pasi ya mikolo na mikolo bato bakufaka kokufa soki tolali tosambeli te tobese babwa tokomonaka ntongo bolamu kaka oyo kuna balobi boye oyo bakonzi kuna bakateli boye oyo balobi kuna soki lwani soki nini ale makambo yango etikali bongo bwana bango babeti maboko mais soki totelemi na priere nzambe na message na nga nabaki bien parce que osembo ya loboko na nguya loboko nanga ntango etelema nanga kotema liboso ya loboko na nzambe pa resiste loboko na nguya oyo echangeaka makambo ye mobundi molongi nananga kolonga na ye nene lieu de la tribu de Juda alobi aza le lieu de la tribu de Juda oyo atelemi mpona mboka na biso akolongisa biso akolongisa bandeko so totemi na priere quelles que soient les circonstances ata babi makambo yango eza ndenge nini tobandoka kaka victoire sur victoire tobandoka kaka victoire sur victoire mpe bavérité ekobanda kobima kaka du jour au jour ti tokomona vraimen kafeke mboka na biso ekokoma totalement libéré mpe tokokumisa nzambe yango nazalaki na mposa kopartage na bino bamessage oyo vraimen napesi merci na baboye na biso nyonso to vraimen bopartageaka bavideo ombango mpona bino moko ti bopartageaka bavideo vraimen napie bino bamerci mingi vraimen patience azali tokocontinue kaka bamessage mingi eza oyo nzambe apesi
oyo mpe lobi tokozwaka ata kaka tokosala bavideo mpona bino. Vraiment nzambe apambola bino ya mingi elingi bino mingi. Bye. Shalom, shalom peuple de Dieu, partout bozolanda ngai na bandako na bino à partir ya video oyo napesi bino susu mbote na kombo na Yesu Masia pe napesi merci